Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, pour te contempler, pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut pour te contempler, pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous te contemplons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Qui nous donnait ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, Seigneur. Qui nous donnait ta justice, qui nous a franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Tu nous
donné ta justice. Tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice. Tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice. Tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, 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 Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, na tongo alelo, na pesi bino beauté, na kombo na Yesu, na micro, ezali wa bino, monte Philippe, toye pete, toyako adorer l'Éternel deux armées, na tango oya tongo, moma moko oyo ezali mystérieux, moma moko oyo ke esengeli ete tobelema epai na ye toyako luka ye po ete ye azali deja wana na tongo. La différence en est que tongo ye azali koya kose présenter ete batu toya epai na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali na secret monene koya koluka nzambe na tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, yo oyo obondeli tango molai, yo oyo ozali na bambula ebele, ozali koluka eloko epai na nzambe, obondeli, omoni ete solution ezali te, ozomona ke situation ezali ko se décanter te, ezali ko changer te, moment yango oyo bien-aimé dans le Seigneur, secret yango oyo tongo yango ne ezali moment oyo tokoya liboso na nzambe na ba doléance na biso, na ba préoccupation na biso, na ba angoisse na biso, na ba difficulté na biso, na ba affliction na biso, tozali koya kotikele na tongo alelo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous y avez un problème là, bien-aimé dans le Seigneur, pour la nuit prêter tout bon déni, tout ce monde a résultat égalité, bien-aimé dans le Seigneur, tout comme à sous-soutil le 31 décembre, que vous avez la carte dans la situation là, et Seigneur était situation là, échangé, Seigneur était bon là, échangé, toko kosambe la nzambete lokola ke etikali kaka ba histoire to kaka ba histoire oyo betama na Bible ezali ya solo mais to beta pe ba histoire na biso ete biso pe to témoigner to mona monene na nzambe nyonso na pona nini ete na tongo tozali koluka nzambe te alobi ete nazali koya na tongo mais nazomona mutu moko te azali koya ete aya ko invoquer kombo na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois marqué ensemble, que tu toques comme marchander nango, tu sois puissance et pas ensemble, na tongo et afin que tu toques de ko bunda nango, toque de nango na bitumba, to bundi bisomoko, et longue égalité, tozo bunda bisomoko, et longue égalité, mais na tongo bien-aimé dans le Seigneur, yango de est-ce que yo quitté que komami, qu'il renouvelle ses bontés le matin, il renouvelle pas ses bonté à midi, ni le soir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le matin, arrive, on a abandi qu'on distribuer, bien-aimé dans le Seigneur. On a Ezalingaï, était le grand matin avant le lever du soleil. C'est l'heure de pointe spirituelle. Moment Oyokoya, et Oyakoluka Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Tongo, Azali, qu'on renouvelle bonté, naïe, était Oyosoakoya, était Ayamba Kombo naïe, Azwa Kombo naïe, Asalela yango, Abundisa nango Munguna, a trouvé na kombo na ye solution ya ba problème na ye. Il renouvelle ses bontés le matin. Ndekonanga yango de n'attend le reste de la journée. Accueillir à Bombami et communiquer to komiko beta na mitu dina mabanga était ozali koluka mingo de zikibiso et pourtant na tongo ezali était et natango ya pété ya kozwa nzambe bien aimé dans le Seigneur yango ba porte na nyonso ezali efungwama. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de protocole nam tongo protocole ezate yaka ya
koda de susute ola mingi tala kenza osali na poto tala 2 ans osali na libala et moi na te de kolanga tala ba problème oyo ete libala na yo elingi panzana tala ete mobala tenda otikala moko ba problème ezali liste ezali mulai bien-aimé dans le Seigneur mais na tongo ezali moment ya ketoya to sa genuer ezali moment ya koya kolela ya koya kosenga grâce nzambe moment tongo ezali moment moko oyo ketoya ndekolanga ofukama o se prosterner la face contre terre bien-aimé dans le Seigneur ezali moment moko ya koya ke otelemi otomboli maboko likolo nzambe na ngai ozali wapi ngai oyo ngai pe na ye na ba problème na ngai na ba difficulté na ngai bien-aimé dans le Seigneur secret oyo sengeli ete to découvrir yango ebele bayebaki kozwa ba solution na ba problème na bango na tongo l'adoration matinale l'adoration avant l'aurore, bien-aimé dans le Seigneur, avant le lever du soleil, ce que l'ingé était au vivre vie à miracle, vie na yo échangé, Luka kanzambe na tongo belela nzambe tongo ezali tango ya ko prier na tongo ezali tango ya adoration, ezali tango ya ko implorer la grâce de Dieu, ezali tango ya ko invoquer Dieu, ndeko langa ko invoquer nzambe elingi koloba ozo belela yeke papa ya kakota makambo langa papa ezali kosimba te na bundani ezo simba te papa kota makambo oyo intervient bien-aimé dans le Seigneur yango de tozali kopesa ba secret oyo ete mutu nyonso ayebaki non nzambe ayaka tongo ete kozela biso bien-aimé avant tozonga susu na adoration tokotanga nano maloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Awa ezali prière forte il y a Josaphat le roi d'Israël bayaki ko attaquer Israël na bandeko ya na bango moko bandeko oya Moab na ba Ammonite bayaki ba descendant ya Lot ate Lot azandeko ya Abraham baza bandeko ndeko nanga yango de nazoyebisa oke de ke bandeko nanga zala mahele okokozwa mutu ola kosala mabe tamsusu ka bovandi na pembeni wana ka tamsusu bobote na ibumoko tamsusu amela mana ya vandi okoyeba te ndeko nanga tamsusu ye wana otela kamotema tamsusu ye wana bosala kana i place moko tamsusu ye wana opesa confiance opesa ki camarade ete non wana pesa akoki ko trahir ngaite mais izokame ye wana mutu azali ko trahir bandeko o tango Israël babini na boumbu Seigneur alobike bosala bango mabete bokontourne boka na bango ete batikaki bango metala lifuti o bango bazali koya nango ke bazali koya koete ba exterminer Israël peut-être pas le sous Israël était yaya yango na mokili o Satana il est méchant il est mauvais alléluia bien-aimé dans le Seigneur à travers batunaye akoya peut-être à exterminer yo asilisa yo bien-aimé tango ndeko oyo roi mokiba ya kati ya Israël na Juda tango ayoki sango ote bazali koya ke baboma mboka obimba bapiye batumba mboka akendeki nekoluka banganga te yaya kokende ezela nganga te pesa bomo na yo na Yesu tango te na ye na tongo la lelo ko présenter Yesu si et voir la situation changer était prêté Bible ezali ko la mission était avec Dieu nous ferons des exploits yango yaya ozosala ba exploiter prêté ozana nzambete de kolanga et faut tout ça ezali que prêté to vandisa diable to tikaye afanda na kimia bando kwa na babundisa biso utakala bazana kimia non bien-aimé dans le Seigneur yango de to adorer mais essayer to ka biloko prêté révolutionner prêté télévision na kanda molimo afin que oyeba ko bundisa ni toko ko bundisa tozo bundisa ba situation nyoso zomona ya anomalie ba situation nyoso ezali négative katna bomo na yo okoki ko ya kondima yango soki mokete okoki kondima yango te bien-aimé dans le Seigneur yango de tokotanga maloba na nzambe tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya 2 Chroniques chapitre 20 verset 6 na 7 ezali prière ya Josaphat 4 na temple dekolanga yo tango ba problème ezali koyela yo okoma kozongisa motema sima etango susu noko mutu asalaka boyo yo mutu osambelaka mpenza yo ndekolanga otango susu ezali tata mwasi fo kaka nasomba kaka elamba kaka nakende kobondela ye kaka po ete nabota po ete situation na ngai change non bien-aimé
ce temps-là est révolu, tout comme il attend, il y a des combattants spirituels, tout comme il attend, il y a des guerriers, des affronter le diable, affronter bien-aimé dans le Seigneur, le roi et Israël, a même le peuple, on peut baquer dans le temple, baquer coller la yoka, le sambonari, bien-aimé dans le Seigneur, mais yoku de parole de Dieu, habité, au quoi bakokangi dans Zambe, dans Maloba Nini, de Konanga, Tanga Kamaloba dans Zambe, Tanga Biblia, Osana Biblia Kutute, Ola Biblia, bien-aimé dans le Seigneur, Atako Osana Tanga Kate, Maloba Nini, Wezali Katnayo, mais yoka, Josaphat Malobanae, Alobi était, alléluia, il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui mais bien-aimé dans le Seigneur, Talamaluba. Donc, il y a invocation, prière, il y a invocation. Ils allaient directement dans Zambé. Mais, biso tozo qui le cas de prier, nakati, nakati, na tuti la libuka. Wana oza yo moko oza dans Zambé. Mais prière, il y a invocation. Tu tournes vers Dieu. Tu es en présence de Dieu. Au bandi koye bisaye, ba makambo ezali kati na yo. Yango nini secret ezali tongo. Na moyo wana ezali ka bomba makanaye. Tant sous ozo bete prière wana azo kanayo yote. Alobi ete tangu kutu bozo bonde la wana na mabe na bino wana na kangi matoi na zoyo kate na talisi elongi la ngai kote msusu bien-aimé dans le Seigneur mais na tongo yoka Josaphat alobi yote nzambe wana mais est-ce que yo yebi nzambe bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé dans les saints, tu ne connais pas Dieu. Namukala ya Osée chapitre 6, verset 6, Nzambe, Azali Koloba, était la connaissance de Dieu. Azana pose la connaissance. La connaissance ya Nzambe. Bisotozo ligaka Nzambe asa, Nzambe sunga, Nzambe, mais bisoto yebaka Nzambe te. To yebaka te ke oyo nini Nzambe alingi, oyo nini Nzambe alingaka te. Tanga na Osée chapitre 6, verset 6, omona était Nzambe azana posa, yaba sacrifice te, azana posa nde na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Zamba Zakana pour ça gagner pe motema na yo, mais yo motema likundu, motema mabeti na bonzambe, yango moyen Zamba yo kayo exalité. Yo kasiko et Josaphat alobi, est-ce que n'es-tu pas notre Dieu qui est dans le ciel? Il faut reconnaître que Azali Nzambe wa vandi wa zakana likolo. Est-ce que yo te Nzambe wa zakana domination sur tous les royaumes des nations? Nzambe oyayo Nzambe obiso tozo Zambela. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe tu es quoi adoré na tongo alelo. Peut-être tous allez na culte ya adoration, bien-aimé na tongo alelo. Yango Nzambe wana Azali Nzambe ozali ko dominer sur tous les royaumes des nations. Yo kan ne mutu ozolo banayi bongo pesa Nzambe aboya kosala. Ah, Ndekolanga, alléluia. N'est-ce pas toi n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Ozokumisa ekutu bongo ke yonde mutu. Ozana maboko na yona puissance na force. Likolo ya Satan, likolo ya démon, likolo ya problème dans Ozanango. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu a la force et la puissance de te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, yokaisusu. Alléluia. N'est-ce pas toi notre Dieu à qui nul ne peut résister? Nani akoko telemelanza belayo. Ndekolanga cancer wana mutu koko telemelanza. Bien-aimé dans le Seigneur, malade wana, non, bien-aimé dans le Seigneur, non, qui de mutoko côté, peut-être biso to ebinzambe te, to ebakayete, yaya, to ebakayete, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Azo continuer à mandi ko rappeler, ni yo ko rappeler dans Zambé. Oyo kutu Nzambe asala ozalaka ingrat olekoleka kango te ozoluka kaka oyo bamillion kaka wana olukaka wana lokola ke nano ozwi te meme kanda apesi yo okumisaka Nzambe te me bana apesi yo okumisaka Nzambe te oyebi combien bandeko bazoluka bana me yo oza na bana ozomona kutu bango pamba sujet kutu ya monene ya kokumisa Nzambe me tokumisaka ye te. Azo continuer, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui l'aimait. Dès qu'on a tout ça, bien aimé, tu pourras continuer. Kakana, na, Josaphat Mutu Azaliko, inspiré du son Kolo, bien aimé dans le Seigneur. Josaphat, Yoka, Rwanding, Azaliko Bondela, Azaliko Lobanan Zambe, Tango de Konanga, Tango Saliko Yana Tongo, Zambe Yonde, Zambe Nangate, Zambe Yolobaki, tu nous abandonneras jamais, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez beaucoup de place pour combien Yaya?
mais soki oyebi yango otangeli nzambe, mais nzambe tala pasi na nga yo te moto olobaki moko te akosopa zemi, moko te akozala stérile, mais ndenge nini tata naza stérile. Papa yo te moto olobaki non, moko te akotrouble pongi na biso, tala kolala na ngai bafemme de nuit, bamari de nuit, pongi na ngai ezali ya kimia te. Papa maloba nini oyo yebi yaya, maloba nini oyo yebi tozozonga na adoration lisusu tokoyemba kaka na koyemba pe kokumisa ye pe na maloba na biso yango nde toyeli na ntongo ya lelo, ntongo la prière du matin, la prière avant l'aurore, bien aimé. Il y a un mystère kolalaka lisusu te ke ntongo etalela yo. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Tozosukisa na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 et le Bible. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Volonté ensemble ezali que te rendre grâce, te remercier kaye, te kumisa kaye, te tombola ye. Ya mais biso to komakaka prière, non c'est komakaka prière kaka ya combat na combat, mais prière ya adoration, prière ya invocation, ezali ko attirer la présence de Dieu, ezali ko attirer la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de la gloire de Dieu quand nous prions. Nous avons besoin de la gloire de Dieu dans nos prières, bien-aimés, dans nos vies. Yangonde Moïse azali ko inspirer ngai, bien-aimé dans le Seigneur. Dans mon peuple bazalaki nanzala, yepe azalaki nanzala, azosola nanzambe mikolo nyonso, mais alobi ke azalaki toujours na soif de Dieu. La soif de Dieu nous manque, bien-aimé dans le Seigneur. La soif de Dieu te manque, bien-aimé. Yangonde ceux qui ont la soif de Dieu, Moïse alobi ke Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Wapidelo bato bazali koluka la gloire de Dieu, mais bango bazo luka kaka babandi kolela kaka ba ai, babandi kolela kaka ba concombre, babandi kolela kaka ba poisson, babandi kolela kaka viande, babandi kolela na kati na Égypte. Tala combien de bato lelo bazali distrait kaka na makambo kaka ya mokili oye ya koluka nzambe, koluka la gloire de Dieu, koluka la puissance de Dieu, mais biso to tangami kaka o délivreur. Il faut kaka boy, il faut kaka milimu ya famille, o milimu ya famille, ya maison paternelle, ya maison bokatati côté ba maman bosilisa, bokatati côté ba papa bokati mais ils ont katanate, ils ont la tête, ils ont katanate ya ils ont katanate, ils ont silate. Mais ce que vous avez ensemble automatique peut-être et que katana kutu et que résister à tant que avec Dieu basingagnon c'est que katana. Bien-aimé dans le Seigneur, volonté naïe, et ça la kaki, toi adorer, et bien-aimé dans le Seigneur, tous allez kozonga, et sous une adoration, avant aussi lisa, les lotoïs kaka, tous allez adorer, et vous allez cultiver adoration, na kombo na Yesu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur.
Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, la puissance, la présence est dans ma vie. Ton amour, la puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, je t'adorerai de tout mon cœur, je t'adorerai, Seigneur, de toute mon âme, je t'adorerai, mon Dieu, de toute ma force. Tant que je vivrai, Seigneur, je t'adorerai. Tant que j'existerai encore, Seigneur, je ne manquerai pas à t'adorer, mon Dieu, mon roi. On a nyonso ozali kosala kati na bomoi na nga, on a souffle de vie opesi ngai lisusu na ntongo na lelo, po ete natelema lisusu liboso ya peuple na yo, po ete nakamba bango na culte oyo ya adoration ya ntongo na lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, le grand matin, ezali tongo yakoluka nzambe yakoya kolela epai na nzambe tolembi. Bien-aimé dans le Seigneur, yaka na ba problème na yo tango yakolela yango. Bien-aimé dans le Seigneur, fukama esika ozwami. Bien-aimé dans le Seigneur, na beleli yo dekolanga ba appel ya boye, ne manque pas. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on manque te na ba appel ya boye toya ensemble tout l'oukaye. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La Bible me dit en des Chroniques chapitre 20 verset 22, et la Bible dit: au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, au moment où on commençait la prière, on ne dit pas que au moment où soda babandi bitumba. Bien-aimé dans le Seigneur, tala roi aibaki kopona ba chantre ba yabaki kokende pour invoquer la gloire de Dieu. Yaya yango kozanga la gloire de Dieu. Yango ne mutezali kosala ke
tala oumeli na place wana ozali. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Obaluki place wana tango molai nzambe alobaki na bana Israël na montagne oyo boumeli tango molai. Ozomona te ke makambo na yo ezali kochange te tango ya koya koluka nzambe yango tango kaka babandi kotokisa banzembo nzambe akoti en action. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu entre en action dans tes problèmes, commence à chanter comment lokola muti aliboma, comment biemba yemba, comment ete ata kozomba na mnokote na télé na yo, na ordinateur na yo, na téléphone na yo, tiakaka banzembo ya nzambe e baluka kaka nyonso okomona ete nzamba kokota na action. Tala awa rwana lukutu apesi ordre teke no babondela ata koloba teke siko nzambe kanga bayini na biso eto tuta bango na libuka non nanu kutu te nanu balobi kutu ata eloko moko te mais louange iba chant ba adoration etango ebandi kotoka yaya yango nde mutu etisaka la gloire de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, yango nde bien-aimé tozali kobelela ye, tozali kobelela ye na tongola lelo banda koyemba butu moi les situations na yo okomona nzamba kokota akota embuscade na kati na bayi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tozobondela tosito lati déjà kombo na ye na tongola lelo yango na kombo na Yesu, kombo wana ezali kombo ya Yesu Masia, yango na kombo na Yesu Père tia embuscade na bandoki nyonso ya famille na oyo nyonso ayebi likambo na nga. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, papa kota makambo oyo yango nde tina oyo toyeli na tongo ete na kombo na ye, na kombo na Yesu papa tia embuscade kati na bandoki ndeko na nga bamosusu bazali tala na pasi na ye wana ozwa mwa 50 na yo otindela ye ndeko na nga azwa 50 wana akende nango na kindoke akanga yango ozomona te osimbaka susu mbongo te papa ata embuscade na mutu wana ta embuscade l'esprit wana au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus omona loboko na nzambe tomona loboko na nzambe au nom puissant de Jésus. Papa o nyonso ayebi likambo na yo yaya azala na kimia te. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que la main de l'Éternel manifeste sa puissance? Papa, manifeste ta puissance ce matin yango nde toyeli liboso na yo papa po ete toutilize kombo na yo loboko na yango ya etelema epanza misala oyo nyonso akanga bongo na ngai papa azala na kimia te ndoki moko te ya famille na yo azala na kimia ndoki moko te oyo azali kosilisa bino yaya bosili otikali ntango mosusu yo moko botikala bino mibale babombele yo mama babombele yo tata yango kota na kanda ya molimo basilisela yo bandeko bakanga vi na yo babloka vi na yo papa kota na makambo oyo. N'es-tu pas le Dieu qui est dans le ciel ndenge Josaphat alobaki? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance? Papa, utilise ta puissance contre mes ennemis. Alléluia. N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Papa, dominer oyo soite le batele melinga oyo so bazali ko bloquer vinanga tongo. Alléluia. Papa kota makambo oyo, papa kota makambo oyo. Alléluia. N'est-ce pas toi notre Dieu en qui nul ne peut résister ni ne peut résister liboso na yo papa? N'est-il pas encore écrit que avec Dieu nous ferons des exploits? Avec toi Jésus je vais faire des exploits. Oh Père de gloire na yo papa yo na kombo na yo baporte nyonso ezali ekangamelanga efungwama na kombo na Yesu. Libala nanga mukanda nanga nini na yo yaya na ntango mosusu nga mokambi na kokolo bango te me yo loba eloko ezali kobloke yo bablocage ne nyonso ekoyeta osi toye kozwa kombo la marque de Christ. Alléluia, le nom de Christ. Alléluia, na kombo na Yesu bablocage nyonso ekoye bamvutema nyonso ekoye na kombo na Yesu baporte nyonso ezali kangama efungwa balimitation nyonso esila Jabet alobaki ete Seigneur élargis les limites tala ozo baluka kaka place moko papa afungola nzela na baluka kaka place moko te tam soso ozalaka na prison ya Satan tilelo ozam ya nzambe me na kati ya prison bima na kombo na Yesu en tant que musali na nzambe yo oyo ozali na kati na boloko ya Satan bima oyo kangama basheni nyonso au nom puissant
de Jésus, oyo na ye kolakisa bana na yo, na kombo na Yesu, gêne, basene nyonso, brisé, et à la brisé, au nom de Jésus, n'est-il pas écrit, et dans Jérémie chapitre 23, verset 29, que ta parole est comme le feu, et le mec ton Seigneur, moko na moko azo pelisa moto, pour le bate que moto epela, le bate nazo pelisa moto, et derrière te baka kobo de la te, alors baki na Ézéchiel, ce que tu as dit Ézéchiel 21, alors baki te que ngai nzabe nazo pelisa yo mwana mutu, yango yo mwana mutu, na tongo la lelo, loba ete nazo pelisa moto kat na vie nanga, oyo nyonso ikangi mobali nanga, oyo nyonso ikangi libala nanga, oyo ikangi vie nanga, au nom de Jésus, bilembo nyonso ya Satana, ezala na kat nanga, ezala balien d'âme, ezala balien ya famille, ezika na moto, etumbama, ezika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, komoni tina otoye kozela kombo wana, ne yo kede kaka yo moko na kati, non, au nom de Jésus na kati, au nom de Jésus, vie nanga ifungwama, au nom de Jésus, makambo nyonso ezalaki ekangama, efungwama, au nom de Jésus, bana nanga bafungwama, au nom de Jésus, ministère nanga ifungwama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, komoni kombongo, tina nango yango, au nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Il y a prière, il y a adoration, il y a ton alléluia, tu adorer, et tu y a combo là, il y a des temps journée alléluia, il y a au commun, il y a ma casse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Avant de la politique, journée n'a vu son beaucoup d'ensemble, et tu as adoré et tu as la paix, journée n'a vu bien aimé dans le Seigneur, tu as dit qu'on détruire nan, au nom de son mongona, et va qui kosala, n'a boutou à l'élo, ma plan à union, surtout si tu l'as déjà combo, au nom de Jésus, nazo brisé, au nom de Jésus, nazo bouka, au nom de son mongona, et va qui combo, ça n'a boutou à l'élo, au nom de agenda, ba calendrier, et t'es écopisaman, na journée à l'élo, na annulé en go, na détruire en go, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de la salle, par calendrier, et que comme ça m'a donné, et comme ça m'a donné, non, on a détruit au nom de Jésus, on a détruit la mandat pour vendre la nana au nom de Jésus, avant au bouca, pour être allé comboner, péter à l'objet que tous les salles la moté, de nous mettre dans le Seigneur, au nom de Jésus, Nazamolongi, au nom de Jésus, bande de la colonne a été, au nom de Jésus, au nom de la salle, la boutou, la lélo, na koisi yango, na kombo na Yesu Masia, alléluia. N'est-il pas encore écrit que Seigneur, c'est la journée que tu as faite? Si tu vas dire journée alléluia, c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée, Seigneur, notre Dieu, de victoire. Alléluia, journée, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, et à la journée, la bonne nouvelle, dessinée journée, alléluia, au nom de Jésus, pendant que dessinée journée, au nom de Jésus, dessinée journée, et tes journées, on a combo, et à la journée, qui vient, la bonne ya bana nanga ya famille nanga ya bandeko nyoso pesi na kamba papa likama mokote père de gloire journée ya protection journée ya lumière journée ya solution ya ba problème na biso alléluia nzambe tata alléluia papa to uti ko bondela et dans la journée tout le monde Seigneur gloire na yo. N'est-ce pas, est-il pas écrit que tant que dans Israël, bandi koyeba kota ki na cadence, kota ki otaki embuscade, journée alléluia papa, otaki embuscade, na bayini nanga nyonso, alléluia, bobo nanga ezala kimia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, 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 que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur toi et qui te donne la grâce en abondance, qui t'accorde la grâce en abondance, que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers toi et qui te donne tout ce dont tu as besoin pour la vie et pour la piété. Au nom de Jésus. Alléluia. Dikalo boko na nzambe yaya. Oye kolekisa tango na yo pambate oyaki kokota na mystère. Tango tikete mystère ya tongo et accompagné yo mystère oyo tango nzamba la kisaka makambo ya minene. Tikete nzambe amona yo. Il est encore écrit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dikana maladuana. Dikalo boko na nzambe na vie na yo mobimba yo boko na yese ekangana ti de lo 15 yango 12 ans yango soit solution au nom de Jésus yo zangi mabota yamba mabota au nom puissant de Jésus yamba mabota au nom puissant de Jésus qui m'a na nzambe accompagner moko na moko na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Il est digne d'être adoré ce matin. Alléluia, tous ici, prière na biso bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous colonions ce samedi, na dimanche.
Alléluia. Adoration ezali kobanda 4h et 5h30 plutôt. 5h30 heure ya Bruxelles, RPA. Et à Paris, na 6h. Mais 4h30 pour na bandeko kuna na Londres. Mais bandeko kuna na ba États-Unis, Canada. Je pense que ekozala temps sous 23h ou 0h, je ne sais pas. Décalage horaire na bino na ebi yango bien te. Alléluia. Yango de konanga soki na non s'abonner na yo. Soki omoni ke moto aza pembeni na yo okoki ko aider prêter ayeba pe ko s'abonner. Tant que komi wana bien-aimé dans le Seigneur, to komi na suka, to kutani susu. Mukolo na lobi na prière na kokota susu na mystère ya tongo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen.